Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Donc, Balandignon, c'est rien que la vérité. Si c'est la première fois que l'émission, il faut s'abonner, cliquer cloche à notification pour vous rater les mains à bisoter. Louf boyo arana sango, louf boyo arana sango, wende louf le Oncle P à Kiti, en partenariat avec mon boss de Chaudenar. Nazu billet na ye, tout solo la na louf boyo mon na vidéo. Oh louf boyo car louf qui na sango to solana ba expliquer biso ba bilo ba somba uta wapi na ba prix nini pour ba soldat ba bilo quoi eloko ba soldat par exemple 6000 mais so kina kini kuna $20 mais pourquoi ba on ba tekelera bon donc tozana noko awa na série za mérite za ser hein la jolibilité to solo là comme ça to elobila tata bonjour leader oui leader la bandi Kolanda vraiment que Kitina m'a belé na biso. Il faut confirmer à tous ans wapi confirmer tout. Oui. À tous ans la Congo centrale. Tous ans na cité Louf. Au baloba au monsieur mboka te. Comment dire cité. Tous ans na cité Louf. Na carte ya Zandu. Il moni na bandozo mona. Tous ça awa toteka ma papa oyo biso totaka moins na priase. Mais na kini bazoko kotsa priya likolo. Donc voilà, olobi awa bochara na se malembe avant ça na lufu ozala wapi avant ça na lufu na kini wa mona commune na kini avant na commune bombo o préféra o vanda na lufu utika kini pona nini te na préféra on va na lufu te ya yande mdabengaki abiya kato to volende musali zali awa na on va pena kini pe musali zali. Mais la différence à Wenza kuna na awa différence c'est ça makasi. Mutuna lobby est très capital vraiment. Et c'est comme musuba ko tarate. Bon, biso teka na lufu. Musuba teka na zan. Biso na bango to kokali namte. Eza biso to tana ba clientèle so makasi. To na clientèle so makasi par rapport à qui bido mo de abo ebi de ndenge zalaka de ya obi lufu ndenge zalaka o ka t'appelle na mon appel noba obi lufu ndenge zalaka vraiment pe lufu pezo zonga magisa kama ba mzozo bu mabiso mama ba douani kaka mais c'est comme ça vraiment ti to comme 2023 nde to kota awa vouloir pas bomo na plein de donc lufu le gizando yo mo yebiti on a évité mais yo expliquer batunde batala nde bat baotala yo expliquer bat il y a des degrés à lufu ndenge zalaka donc soko ya rande tomber ino yo kutwa o ba tutana ko putain mais on mona mako tutana ko betana mais o yesiko isingibe mbule beti mais mbula ndenge beti boy ya ngonde yo yebirande ba fajaka ba faje ba événement trop mingi mais yimo zana wenzi tambolo mona o mona siko ba prix na biso na ba prix ya kino différence au monde a te lou feza non différence c'est ça makasi ba prix ça il y a c'est makasi nazo mona pe 3500 mais c'est au 3500 l'accent na batima on a bien na c'est au 3500 na c'est au 3500 pour ezala pas ba komexa ba ya ba wolela ba te kapi ba ya mais si tu n'as 3500 il y a bien au moment on super 8000. Bon, on a évité. Et t'as regardé calcul du gars comme externe de bêta calcul. Voilà, marchandise n'a pas où t'as wapi. Marchandise où t'as Dubaï et Luanda à Eloufu. Et on est sonné mutatini que la biso pas tout capra tout voler. Ils appellent mutasali compagnie la Luanda à Enona la Louf à Ekusala. Côté Canaé pas à voler ça moi bien. Yo qui dans le langue précisément où t'as Dubaï et côté Luanda yo sur la langue pour son baronde ni en gros ou bien n'expliquer balanda on va comprendre. Non le baba naza inga mokote naza na grande scène c'est à moyindo il est pas au dimbo la mwandambo oyo kanenge
aobeta lotiele mais oyo yo babiloko sombaka euta wapi biso biloko nyonso euta Luanda biso tona biloko ya kini te biso nyonso euta Luanda eyaka na mutuka ekitaka vraiment mpo yango nde epesaka biso mpo bakilia bayaka mo ebele mpo bayebi biso toteka biloko ya qualité mpo biloko ya qualité nde esalaka biso soso ateka biloko ya qualité te kilia akoya te fula teka biloko ya qualité mpo etire kilia mpo aya bosomba yango nde na bacarton bosomba yango bacombien na bacarton bon na bacarton eza baprix ya bacarton ezali mais nga magresa na koma kuna na kota na Luanda te naza na grande sœur yene muto wa deta yango ok zana sur la grande sœur comme ça il a détaillé ndeko nanga ya mwasi bonjour bonjour boni bien babingo na kombo Brigitte oza congolaise to oza angolaise naza angolaise pesa bangolais nyonso baolanda na émission na biso pesa baomboti na kiangolaise bondi ya botarde boanoite atodi kita mesege elaxine na pesa baomboti na pesa bango bonjour bon après-midi bon noite na air nyonso baolandanga ok so lingala o maîtriser lingala bien boye ndenge eza langi bayekolaka ovandi tona bacongolais na vanda na lufu na tekaka na bacongolais nayekolaka eza langi bacongolais base comporta ndeni nde botekaka base comporta na bango très bien malgré tout à part moyibi base comporta bango très bien tikolo bavedo bacongolais bamiyibi te so ojour moto aotekela soka okimoka na mbongo akena wakishasa fo identité ya makasi yango nde bobaya biso vuma tolemba mpenza mponga mpe na congolais oloba bongo otuta na ngamba mo faut changer tokosala effort tokochange muyaka moko afingisa bayaka nyonso nabi te bayaka muyaka moko afingisa bayaka nyonso mais tokosala effort tokochange mpo ye alobi oyo amonaka na terrain to azoteka pleine émission awa donc tokosolola kaka omona ndenge ezala mama na biso ndenge otekaka boye babiloko na yo babiloko na yo eza différent ma babiloko na yo eutaka précisément wapi eutaka Luanda biloko eutaka lo tosomba ngo na Luanda tegela ka ndika te solola na ba oyo awa boy o eza 5000 ebele muto ezo bele 5000 ebele kuna 3500 ebele on plie bandi na date eza marque différente o eza marque muso eza marque mususu o eza modèle muso 3500 o eza modèle muso 5000 francs so babilo boy na carton eutaka Luanda ozwaka ngo ndenge ni po ekoma awa te tosombaka sombi na Luanda otie na omatisi na camion ofuti douane ekomi awa na ngolo katisi ofuti su douane ya Kishasa awa oye nango na wenze baprix osomba après ba carton somba ngo na bacombien eza dépendre na carton tozala na carton biso na Luanda tosala mingi $, tosala mingi kwanza eza na carton ya 50,000 kwanza eza carton ya 30,000 kwanza dépend ya biloko oyo olinga na kwanza na dollar nini ezala likolo na Luanda te en tout cas biso tolia dollar pena te partout tosalaka kwanza tosala pena dollar te okoza na mena magasin bazwa dollar te faut changer sombelo na kwanza tosala mingi kwanza na biso vraiment osali combien de temps na lufoa wenzo te na umeli vraiment ba combien de temps ba près plus de 6 ans plus de 6 ans ba avantage nini ezana musala et musala o eza pena avantage na rapidité nous faisons tout est qu'on a rapidité bénéfice mais rapidité de ce que les quelques kita déjà kin na kita webizando na ebizando so bio différencier et tegelia awa na zando différence ni nezali na ba prix te et tout dépendre ba to somba ande bateka na zando bato ya sombi awa ndeke bateka na zando bino ba grossiste bino ne bu fournissa kin ils apprend bon na lufu ndeba fonsa Kishasa pona Kishasa biloko ezala te ba ya kozwa ngo awa ndeke Kishasa ba difficulté ni beaucoup tana na ya beaucoup ndosumba ba biloko à part ka douane ya Congo douane angolaise na très facile mais douane ya Congo vina de makasi yozo lela kaka na kombo ya Congo douane ya Congo nazo ba peli kambo eza réel Congo vraiment douane l'équipe likolo makasi par rapport ya Luanda yango kam dem te bo mabiso bona wenze aba difficulté ni beaucoup tana na et na wendi pas ton option de difficulté te tout est quand même normal au te ko futi tika l'état normal difficulté na wendi zate tracasserie za raté te na wendi tracasserie zate voilà douane nde ya Congo ndem te zapena mabe makasi pardon na Congo na wendi pas ton bien au te ko futi tika na normal ozongi na dol to ko misko na ngonga ba fête to na décembre na ba mois misusu na décembre moi ni no boteka vraiment bo sentir que bo bima na be bolo abambon teka bien na rentrée scolaire biso teka un peu chaque jour mais na rentrée scolaire moi rapidité makasi na décembre déjà là
décembre bokitsaka su biloko to bomata tokitsaka te tomata totekaka na prix oyo ezalaka soki eloko eza ya kokita edépende nde tosombeli kuna soki kuna tosombi ya kokita tokiti soki kuna ematia mpe tomatisi. ok voilà tokom pratiquement na suka ya émission so message nini okolancer na baoyo bazalaka na kini babangaka lufu babi lufu miyibi soki okei bakoyiba yo donc lufu miyibi nde batondani babangaka babi biloko kuna biloko yako oyebisa bato akini babangaka koya lufu balobi lufu miyibi oya boye bayibi yo mbongo batiki yo iyolela yo message nini okolancer. Oui bakini baza bona raison po eloko ebomaka nde bakini nde na koya boye parti ya bambanzangungu mbanzangungu nde na bango manzenza mpo mata mata bati bakisantu wana ezaka matri mabe vema avoya su okota l'entrée ya humain na ipese esika mo bakalama bato trouve mo sandi bati banzeta minini yango ezomona nde bakini bazobanga nde koya lokola nde tokoti na période ya décembre otoyebi te ezaka grâce ya nzambe kaka nde moto aprotéger bango vraiment. maintenant bien totonga mwa moke mare aza ngolaise abi na wenze awa alela na kombo na biso bakongolais kimoyibi série eza te baotikela oteka bozwi lar okimi etanke noko etanke mwana kini réputation na biso ezobeba boye mponani bino bato bozala awa. oui eza biso te eza kiloko oyiba te omoni réputation ozomona eza bamosusu bauta bakikwiti bamatadi bakipese balukala wana nde sikoyo nde bayi bango mpe bien te ofala mare azala na ye boye aoteka na ye boye mare aki apesi confiance akei lwanda aya boye aza te mo te yango ekotisa so ma difficulté makasi. donc topusana na premier na babasket na yo esa différence nango ya awa na prix ya kini. bon oyo biso totekaka 18 000 francs bon nayebi te na kini so baotekelanga combien wana nayebi nde ti wana makambo akini biso na lufu biso na kini toyebi nom te. bon lipapa oyo namona emission mo alati yango lipapa eza na combien. balman oyo tooteka yango kaka 35 000 francs 35 000 francs pamba 5 000 kaka balman kaka 35 000 francs ya pamba kaka. ok donc voilà balandi nyonso ya rien que la vérité tozosolola toujours na bamama awa na wenze ya lufu tozosolola tobeta masolo ndenge masolo ekomaka biso tokitaka sur terrain lufu boyokaka na sango miyibi bazalaka toza na terrain sikoyo bango nde baconfirme biso ena koyoka donc voilà toza toujours na lufu awa tokitaki papa na biso koloba ezalaka mingi bien te bino moko ifo boprécise bakolo mabele. D'abord bonjour. Bonjour papa. Babingo na kombo. Babingo na kombo ya Ali Père Double. Ali Père Double awa toza wapi? Toza pena na lufu na marché central ya lufu. Marché central ya lufu yoza kinoa ozala na kino ya koteka to ndenge te nga na uta ngola naza kongole me na uta ngola to ya koteka nde awa. Donc bablo osomba na ngola ye oyo tekela ngo. Blo to somba na ngola to ya koteka na frontière lufu. Expliquez biso nanu. Bablo koteka to mona ba ma papa so rose so ma image ba ma papa l'état so to solo la ba ma papa na yo awa osomba ngo na ndenge ni na ngola kuna. Angola to somba na ba magasin kaka ya ba chinois to ke to so ma papa na bapuyo to somelaka to pe na Congo na frontière Congo to teki pe na bapuyo to tekela na Congo. Boteka ka ba carton ndenge ni ba carton ma papa. To teka ka par carton pe par emballage. Neti oyo ezana ba carton ya $170, ezana ba carton ya 150 000 francs, ezana ba carton ya 200 000 francs par rapport ya prix na prix. So avantage nini ezana msala oyo ovanda ka bitongo butumo ya avantage neza. Avantage eza kaka tolanelaka ba bénéfice na ndeka to somela penene to tekela ngo tolanelaka mo bénéfice ngo ndezo sunga bisoka. Neti na babona ne boye bo se retrouver makasi. Bon neti na babona ne bo to se retrouver ka mais neti bona ne oyo to mo neti mo perturbation eza nanu mais to tayela kaka passer ba le 15 journée ko funga manango. Difficulté nini bozala na marché central oyo ya lufu mo ba difficulté bozala na ngwa bona ba difficulté ni. Ba difficulté eza nango mais ezaka pona kaka bato aletaka ne batungisa kaka ba chaque fois fuka kofuta mbongo ya nini ya tenda fuka kofuta ba mbongo ba ticket atoteki oteka te mais ez obligatoire faut futa kaka mbongo tenda ndeni mbongo tenda eza neti mbongo place oyo biso totekela yango nde mbongo tenda ya place oyo tokipe 1m15 yango nde tofute la place par mois faut fute la kango. Donc voilà différence neza bino ba chere awa na ba prix
na bachayer ya kin. Différence ezali, différence eza awa biso toteka moins cher mais na kin ezala nango to élevé. Yango ba différence ezala mais awa siko ezala na moins rapidité ezala na moins rapidité par rapport à kin. Ba qualité au boteka eza ba qualité bien. Bon, toteka ba qualité pena bien. La première ou deuxième qualité. Oh, toteka ba première qualité. Toteka ba première qualité na ba deuxième qualité mais mingi o eza ba première qualité. Simba na li papa o. Li papa o boisa na combien? Au mot, tout est na valeur à 3500 francs. Emballage nango tout est na valeur à 16500. C'est que na mo comme on est tout est boisa na bénéfice pour faire 3000 francs par rapport à emballage. Na ne tout est que la boy. OK, merci beaucoup. Yeah, merci papa. Bon, tout solo là toujours après tout mika ko clôturer émission na biso Louf boyoka na sango yango papa nanga cameraman benda bozo mona toza na marché ya Louf awa. Mboule betaki zelanga bozo bonara mboule betaki bien ba polo ya MP là ya bande na biso ya bangole ba polo oh mère sœur madame na bien ba polo o boteka ngo combien 500 francs 500 francs ba loufo na habite so ba bloco ngo bazora ngo wapi ma bloco moins cher donc voilà balandinyo so ya rien que la vérité TV tout ça aura toujours bel et bien na Louf awa toujours solo là toujours toujours beta ma solo na monde onanga moi si vous nazo beta badi ma be donc j'écoute tout moi fait kotaka pour zoteka moi faut énergie et kotaka donc bozo mona bino moko ba nzela bo mona mabele mbule beti bozo mona coopérer auto benda basket ayoteka donc bozo mona ambiance ezala na Louf awa oyo ba client bazo somba ba biloko awa ba maman na ngai bonjour. Maman nangai, pourquoi oponi kaka Louf awa oyo somba babiloko? Pardon? Pourquoi oponi kaka Louf oyo somba babiloko na Louf otikin? Te otikin pese. Otikin pese. La différence neza na Louf na kin pese. Ah babiloko eza moins cher. Différence eza nango makasite. Eza makasite ya mukie kaka ezoleka. Mais oui ponara ah. O ba qualité bien bima ah. E bima ya bien ah. Donc totiki maman zo somba donc bomoni maman otanga malar o ba cliente ba awa. Donc on a zone là qui s'abino Louf biso to kitara sur terrain biso to yo karaté biso to ya katobeta ka solo te oh tout le monde a émission mara boye na moni to zana noko pemeni ah non nga bonjour babinga na kombo comment on a MTD comment nani MTD il faut le ban intimidation boye MTD on nous intimider nani yoti to solo là tout solo là lobby donc voilà balandinyo c'est rien que la vérité TV MTD sur côté le maman qui ezala moi mais au bout de télé non télé maté ça gentité tu n'as pas nanga na ça choc il a likolo OK MTD oza na kin ozala na kin to chabas a ovanda na ngola to oza ya biso ya congolais ya kin naza kinois ovandi na commune Masina au préférer Louf ponani nazo luka moi wa copie dans sa copie na teka moi biloko na débrouiller ah au sali combien de temps c'est 2 ans ndam vanda kana Louf naza na Louf mais bat baloba na Louf kuriza la raté ma ezala raté banda kwa manzanza batu bakotaka ba toilette na mabulu eza solo wa mamba lukuta na Louf to za bien nyonso ezali ma ezali ba toilette ezali to sokola kitoko to lala kitoko o bango ba otana access au match tout biso to za na otomonaka et l'autre ça il a rattrapé sur ça tout ça ba groupe minene ezo alimenter Louf tout ça bien balandinyo so rien que la vérité bazan pour ça ba somba ba basket yo obimisela ba basket na wapi ba blo to te ke uta Luanda tout sombe utile wana 25000 maman zo uta Luanda et awa biso to sombi to zo tia ba mesa to zo teka pourquoi bopona kaka ko somba na Luanda pourquoi pas boki ozwa pe na kin bopona Luanda raponi kuna za na facilité ya moyen de transport na douane biso na Congo douane il est cher ya on te préférer na biso bloqué uta Luanda pour ba imposer moins ya mukie par rapport à RDC ya on te préférer kuna message ni na va tokota na détail masono o so balobi olobi la gouvernement na biso lelo pona yo ningo comprendre business na Louf a ningi tambola par rapport na kinso babi olobi la gouvernement na biso message moko ko yebisa bangoni babongisi la biso douane na kati ya Louvre frontière douane eza passe pour douane moi carton moko boy mbongo ebele mutu moya sombe ezate babongisa nde makambo ya douane ben pole ki cher na Lufu na côté na biso Congo Angola coûte bien. Ya on te préféré na biso koto somba blongo na Angola to teka koto yo
yango wana tokomi na ngonga bafete bokitsaka lisusu biloko tobomata bon tozotala ndenge biloko yela soki biloko emati kuna biso mpe tomatisaka soki biloko eza ya kokita tokoteka na prix normal ndeti na minute oyo perturbation ezali omoni babiloko ezotekama te mbongo eza te tozoteka babiloko na basolde mpo mbongo emonana te tofacilite kaka biloko ekende yango totie babiloko basolde wenze mbongo eza te circulation eza matata mbongo emonana te. Donc voilà papa Sololi azosolola tokomi pratiquement na suka ya émission na biso balandi nyonso ya chaîne na biso ya rien que la vérité tokiti na lufu po tolakisa bino ebele bayoka lufu na sango miyibi apparemment miyibi mpe baza trop yango bato bakoma obanga oya te bon wana baza avre liboso ezalaki makasi mais en tout cas sikoyo ça va c'est bon sikoyo c'est bon sécurité ezali bakonzi na biso en tout cas bamapinga baosala mosala oyo aza moto ya maboko baotie na bisika esengeli soki oza mpe moto ya kimia oza mpe na bisika esengeli moto ya kimia azala sikoyo kimia ezali moyibi vraiment par rapport ndenge ezalaki na lufu ya liboso sikoyo en tout cas mwa stabilité koti na kati ya lufu. Donc moi stabilité koti déjà bafongoli frontière ya Luanda ndenge wenze ezalaka kala pour tous les deux wenze ezali sika moko bafongola na bango mais tozo préférer toujours tozoteka na soka na marché ya Congo yangola mpe nano efongami vraiment na movume bandi te mais moko basa na bango baoteka maintenant ezongi na vitesse ndenge ezalaki te liboso. Ok, voilà, merci bino nyonso, merci pour l'interview. Ok, na sepel mingi comment on obsenga na gouvernement na biso abongisa ata asoma kamba douane biloko toko somba na kata kisasa te kenda ayuta Luanda kaka te babongisa ba douane pour nyonso za na facilité ndenge Angola bazo facilité population na bango lelo to senga gouvernement ya ngwana babongisa douane gouvernement biso facilité la population te azo facilité biso te pour tout ezaka dire pour tout qui m'a payé musuko somba biloko pour tout ko kate koto yo yango to katsa na ngam soki nyonso za facilité koto to soma na kisasa goya les biloko ya kisasa ezoya na lufu ezoza na valeur te mais ezouta Luanda ezoza na valeur koleka ya kisasa mais tantôt au moins ezoloko moko kaka mais outi kisasa eza na valeur te outi lufu euti Luanda ezu valeur yango wana soko tali ba kiachi outa kisasa etekama ba 10 000 ba 8 000 mais outa biloko euti Luanda etekama déjà ba 20 000 $15 pour moi le qualité lo mo boye ya bien ezouta Luanda par rapport ezouta kisasa mais kisasa eza na biloko ya bien pour nini biloko l'équipe impo l'équipe moyen muta somba ezate a préférer somi na Luanda moi carton na ya te ki azuba bénéfice pas luka moyen vivre na bana na RDC kilo makasi kilo moyen vivre te biloko l'équipe cher impo cher carton moyen ya ketch po ya nango boye un congolais le foot la carton ketch douane mais loko na mboka na somi carton moko foot la douane ils a raté tout ça na ba facilité bisoté le ba boma biso ya ngwana eloko nga peuple congolais na ko somba gratuit na legi na foot la yango impo on a foutu na wenze na foutu souple na sombi passe yanga ne boma biso babongisa bisika na poto za à l'aise moi mkina saki na ngo yangwana. Donc voilà bobongisa sika wana po population à l'aise population balela chaque jour to lela kaka chaque jour donc to kobanda pe ko lela kaka to kobanda pe ko loba toujours vérité bo s'abonner na rien que la vérité TV awa avec votre humble serviteur oncle P pour bomona ba émission ya boye to déplacera pour faire voir bino comment est-ce que ba marché différents à la rabat ne ba fonctionner donc quant à moi, je vous dis déjà bye bye. À la prochaine émission. Bye bye. Dala lufu boyoka na sango yango yo balandi nyonso ya
Il n'y a rien que la vérité TV dans le couloir. Il y a uniquement quand il y a basket. Ah, Gambelate, Zandoté. Mais Balman on a mon nara on pas musicien mon congolais là tiens on mais ah non fou et bon ça mouille ça ouais Madame, journaliste. Koyabana, les Soudénas.